Sarah Tola TV, la chaîne qui assume, Mais ils ont une photo de Sarah Bakangani. Est-ce que na théâtre Bakangana Sarah Tola TV. Ça n'est pas passé la mutu propagande, il faut y moins en actualité. Na minute ça c'est ça à côté live lelo. Au monde a bavié au sala. Mon tout temps à sala la buzz et ça pour un but. Sarah Tola TV. Mais ce que solo, c'est que ça a où tu prédoter la fille. Toi tu vas boire ninde. Oh Sarah, Olingi Sousou, oh peut ça révélation mon Sousou. Sarah Tola TV. Que moi seigneur ça me marre mon bala bateau à respecter à bas principe. Mais tant que comme il est là comme chat va publier c'est que Bukabani se koti entre ina saisa ya comme ce ma fou oya et ya mwasina yeba kaka. Sarah Tola TV. Koyeba musala esala kelengi bondi melangai et sengeli koyeba ke na occasion la 4e édition trophée mwasi ya talo organisé par ONGD SD magistral et si kawapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Sarah Tola azwa ki bongo diplôme d'excellence. Car si vous avez dit pour une émission qui toko, n'a respecté déontologie, éthique, notamment émission Histoire vraie et les sous émission parlant du business. Car si tant que qui trophée Sarah Tola a dédié qui n'a pas signé sur le Congo. Nazala qui sélectionné le coup là moi à Talo la média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse où va remettre là mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous rappeler un côté positif na biso moko ou peut-être que sunga yo lobito et que faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc kanisi esili terrain lokola azalaka na fondation ezali koporte kombo na ye Sarah Tola mokolo dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo kofete Noël na baorphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune ya Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Sarah Tola abinaki aliaki pe apasaki ba moma kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika mokili ya se kasi muta wapesa bango affection azalaka te basepeli kofete na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Sarah Tola elongo na fondation na mobimba babimisaka bango quelques mama na bahôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Sarah Tola walai nimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Sarah Tola oyo nanu ayemba te yokeloko oyo arc-en-ciel le bibi poe kama mvula elemo nini chéri na ngai otie na motema jiswaka Patrick nazolela tous les jours papa Samuel ya maman madolelo na Germain tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disque et na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga de jeu eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayembaka nde boye po olakisi expérience ndenge oyembisi Sarah Tola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi so ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka ke yo oui 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est les clous et les marteaux chapelle na ba mon père chrétien repenti confession gymnase bolingwa
Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien. It is me, Aïda, Aïdou, Aïd4, moi c'est Peace Baby Kenda, Lisa McDoy, $1. Voilà, bon, mon attitude maquillée chez Madame Agnon, Madame Agnès, Agnès Coiffure toujours. Elle dévoilé bino secret nanga, place beauté nanga et batama, voilà, beauté nanga et batama et pas Madame Agnès. Voilà, mingi olobéate, pas trop de commentaires, salon de coiffure, ils allaient à Ramon. Oui, binga so na ongengi na boye, longe pata boye, suki kitoko boye, ezalaka pa Agnès Coiffure. Voilà, make-up basalinga eza mingi pour na bandekola biso oyo aza na mariage, aza na collation, anniversaire, voilà. Eza na posa ba maquillot te, ne longi na eza étonné. Ne longi ezondima te nani nda simbio, voilà. Omona ngande bolula, ngasara maquillage kitoko basali oyo wapi aya na bisa lumba na Agnès Coiffure. Madame Agnon alambinga parce que quand moi c'est pisse, nalingaka trop elongi na côté pisse. En plus c'est côté pisse ya biloko eza solo. Eza te côté pisse ya biloko misusu boye ba tie make-up lelo lobe bibi bouton, lobe le comme misusu ka elongi ba voisine, donc voilà. Na bona za mona likambo et pas ba voisin. Bana poto besoin ya vacances awa, bana poto o besoin ya kotala ba famille, besoin ya ba fête. Pour nous rejoindre biso c'est pas loin. Toza musika te. Juste en face à nous. Et après ça, on a des numéros de contact Bezawana. Toza na Nyongwe, na Willery, na Arrêt Major. Boya na salon Agnès Coiffure. Mingi on sala ba commentaire exact depuis mon besoin. So bon on peut ça là professionnel ayo le la marathon c'est que professionnalisme. TikTok. Voilà, merci. Internet epeli moto, Internet ezoko inda, Internet ezoko zika, fiston sai mafinga, oyazali moko ya ba comédien ya mboka na biso, communément ba kuma obenga ye patron ya comédie ya Congo, le patron ya ba comédien nyonso, le patron oyo le seul comédien oyo azana mbongo aleki bango nyonso, comme na ye fiston mafinga sai bandiko balandi to fandi kaka boye. Un bon matin, il y a les 15 bouts réseaux sociaux et Pelimoto. Il paraît, fiston Saïsaï, Aoutiko Bala, deuxième femme naïe, Oyo Balobi était abalié en catimini. Mais, après dotaillé depuis 2016, par rapport à la vidéo autozo komona, par rapport à makambo ezoko le kanaba etando ike, makambo ebimi lisusu ebele. Mais pourquoi aujourd'hui ceux qui fiston saïsaï abalaki en cachette alinga kite mokili eyeba? Pourquoi pas permettre qui photo? Pourquoi pas permettre qui vidéo? Pourquoi eyé pe na réseaux sociaux? Est-ce que ça buzz? Est-ce que ça makambo solo? Est-ce que
tout au long il y a émission où ça la analyse nabiso avec ma consoeur Sarah de la télévision. Une façon il y a comme un peu comme m'a battu vers une compréhension. Il y a ma cam et belé bazo comprendre et aussi quand tout autour il y a des comédiens nous apprenons aussi moi Mbilinga à côté il y a président Gesho pas Gesho, je m'excuse, président Gesho, je te salue, mais président Douche, un comédien trop doux et très poli, il est en bon terme avec tout le monde, personnellement, tout cela très bien, moi, côté mais pourquoi Makambu Oyo, Ezoko Komela, Kaka na réseaux sociaux, Ezoyaka Kaka na réseaux sociaux, surtout Makambu Yaba couple, est-ce que tobala na kapona ko sala mokili plaisir ou bien tobala na kapona biso bande ko balandi ya émission oyo bon délivre za sima caméra ako fongola une façon ya ko banda émission oyo avec maman Sarah Tola poto luka moyen tokoba na sujet oyo ezopelisa moto na internet la Tola bonjour. Bonjour Tadi, bonjour Batunia tout balanda biso. Très bien. Moi mlopo na pesio mbote depuis Dallas mbote na tata po FP4 ma grande sœur. Très bien. Bambote lisusu Majabu Gospel deuxième édition Bandai na mona réunion maman Mariam, pasteur Mike, Deborah Lukalu, Rosni Kaniba, en tout cas toute l'équipe na ambassadrice na ambassadeur nyon sur Majabu Gospel. Je crois bazaki déjà na réunion réunion à Souka. Oyo après ça tu reçois sortie officielle album à pasteur Mike et puis départ il y a deuxième édition Majabu Gospel international, Majabu Gospel national. Alors merci P Lissusuna Amélia Mouiba, la privée d'Orlando Domingos, l'honorable Jenny Beta industriel, moi c'est à Pembe, je te salue. Un grand merci na Mifda, organisation Mifda, ma maman Mifda Nyon, ma femme entrepreneur et à Mifda. Tozana Bino le 25 mars na stade des martyrs pour accompagner vision. Il y a chef de l'État na bingsi ba maman Nyostu na ba maman no bobanjo teka te bozoni ngabo bando teka boya kuna boya ozwa formation accélérée donc héroïne da kuna na stade des martyrs et na PCP merci ebele na maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci à toi. Et un grand merci Lissusuna, président bébé. Président bébé. La présidente maman Nathalie, je te salue. Bande onanga nyonso ba meilleur fan nyonso. Papa Edi MK, je suis à ta recherche. Un grand merci à toi. Puis c'est la na famille Mobimba na madame. Dush Kalala, un grand merci à toi Pamela Kabeawetu. Sol Mbemba, la fille à papa, Eliezer Kanou, Sarah Abouele na Pesio Mbote, na Pesimbote na Rose Bonga, Célia Kikela, Debo Bouchab officiel, Dalia Onyema na Pesio Mbote, Bambote na Maman Makiala Kumba, Bambote na Fatou Dukonti, Angelos Carouane, Bambote na yo. Je pense que Garo a tiqué tranquille pour Baouto Boukae Linette avant-hier. Et un grand merci Lissusuna bande konyas tout vraiment au bolinganga babi moi oyo tosi sangote en tout cas moi à mars bo sepel sanga tosi sangote 100K 100K penza 100K ndenge ya YouTube et ça langa vraiment bien bo continuer ko s'abonner yom total ngaka na télévision s'abonner sur téléphone qui ne s'abonner na ba téléphone à bana c'est une façon de me soutenir aussi. Voilà, je suis vraiment reconnaissante naba tunyo sto basabona na chaîne nanga. En tout cas, que les bons dieux azong selabino kantelabino parce que c'est grâce à vous netoza otoza lelo. Très bien. Mais une question, Ero Lobi Makambu ya Majabu, nous apprenons que l'ambassadrice ya Majabu Ebele Bazalaki, ils ont été révoqués, mais sous démissionnés. C'est faux. Soit bazar révoqué, les canaux communiqués. Ah, ok. Soit peut démissionner et les canaux communiqués. Ok. Donc, ils ont les ont dit, les ont dit parce que soit batali ba vidéo, on a ba mona ki bango tout balati Majabu. Basali moi mini promotion pour na Ndemba pasteur Mike Bisengwalola. Donc bango tout balata Majabu, ambassadeur tout baza. Et cette fois-ci, je crois le pasteur Mike a revenir sous comme ambassadeur. Avec force. Oui. Très bien, merci. Je dirais un grand merci aussi Nabino Bayenyo Sobozo Landa Biso une minute de silence à maman Bijon Ketani, maman 90%.
Au bon moment, papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à papa Jean-Pascal. Un grand merci aussi à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, maman Deborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary, maman Yvette Mbangu. Abigail Lobia, tu bénéficies aujourd'hui de mes dédicaces. Donc, prépare-toi, tu vas payer le dédicace Bafutango $100. Donc voilà. Bon, il est toujours banda émission Nabiso. Sarah Tola, Tolali, Tolamoki. D'abord, Fiston Saï Saï, un artiste et comédien bourré de talents. OYP Azali na moi. Parcours Moko Moulaï. Lorsque tu regardes d'abord le travail abattu par Fiston Saï Saï Nambo Kanabiso, tu te dis quoi, Sarah Tola? Je me dis rien, comme ça souba effort à artiste Nabisoté. Ok. Je me dis rien. C'est son boulot, il fait bien son boulot et puis voilà. Il y a mon reconnaître effort à Sarah, appui à Sarah dans les médias. Pour mon temps reconnaître effort c'est-à-dire sur le sengi émission foyer. Ok. Sur le sengi interview, faut appeler ça. Parce que interview to kanga mutu singana kingote. Très bien. Au cours singa mutu interview Sarah na linga ko ça no interview mais koko tsanga na clan polémique té. Ça en interview professionnellement on parle sur moi. Tout ça na biso. Très bien. Maman Alice allait auto ça l'émission na ngana muta polémique té. Tout ça là une polémique té. Bon ça l'émission qui toko du début. Toi qui na face à la vérité. Parce que abakiye aza plus ça une émission correcte et un profil pour promouvoir. Alors, ce qui m'a sengi émission, aza muta polémique, aza muta mafinga, yo imposer principe na yo. Mon ngozo ya banga Sarah. Est-ce que ce côté là ba combo ba tuté? Ça une émission pour na profil nanga, pour na promouvoir nga. Ça va marcher. Mais so y mutu mo bosola bien une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au sengi émission. Aïe Saroka non, on a disponibilité, on a les émissions, on a les émissions, mais après quelques temps, on a salé dans tout le monde. Quand le même jour que toi, on a salé. Donc, on dit qu'il y a manque de respect à considération. Il y a manque de considération à Moussala Nanga, n'a respect à Moussala Nanga. Parce qu'on a reconnaître que Moussala Batindé. Très bien. Non. Il ne va pas me payer pour la capacité de reconnaître un média, non. Mais si il est l'autre au moins occasion de le ça, parce qu'il y a une actualité, ils sont obligés, il y a quoi analyser sur ça. Mais je suis désolé, la question, Naza mieux placé au Talisa Befort à Saï Saï. Très bien, mais Sarah, justement, tout autour, il y a présent Fiston Saï Saï. Sortie médiatique, c'est Sama Awa. Pour Céléo Scram, Kobenga Céléo inconscient, Maëlété, par rapport au puce naïe, tube naïe, Ozali, Kombe Wana. Lorsque tu avais suivi ça entre les deux artistes, et bien que Salaka, mon mon côté, tu as vu quoi, Kati, na propos naïe, frère Nabiso, Frank Stema Yambaki? Barando na bango biso to bango te to monika bari tombe ya kana media mais en vrai bana clash bana lo moko rando mo izaki na se to rando mo rezala et lingi sous s'éclater botali sous donc c'est normal à l'écart clasher ça parce que bana ba clasher c'est Léo parce que bana ba compte rando na bango est-ce que mam na bango pinde ko talanga na vanda na lobelango. Ça m'a amené à mikete biso comme matière to se servir dans to sali analyse. Alors analyse nangeza bango mi balé bana problème moko ba welela. Ba problème aningwana so moni ba problème ils aussi la tezala soit ya moi si soit ya mbongo. Ba problème on est là nous quitter. So ça ba problème ka finga kinga ele kaka. Mais so moni ba problème ba to même na ba mission na biso. So tali bien au monde que bateau na bateau ba inana makasi. So l'année bien au look information per na source ba c'est OK. Il y a bimara na moi si nae to ba welela moi si. Barando ane sila no kite na barando mbongo. C'est là. C'est que ba na problème moi isolé bang. Mais ce sont les deux parents aujourd'hui koyi sa moninga que eza kozanga mayele na sa geste. C'est pas aussi touché à la personnalité de l'autre Sarah. Na mona qui a critiqué Nzembo ya Céléo. Alobi même Nzembo ya Céléo ils ont contribué à l'éducation en Mbokate parce que
kombe aza nanité aza aiglete donc et baby si même éducation bongo yé moko saïsa itanga vandi na plateau ko finga mutu ils ont contribué nani parents o aza pe na bana nae le rôle ayo bazotala que papa fiston saïsa a fini papa abisso inconscient et tout Maël était déjà insulte donc tout ça là ils ont basé sur quoi? Sur l'éducation, non? On ne combat jamais les antivaleurs. Ngaba propos na sepela nango kotali sake même sur le plan éducatif Ndiembo Seleo est en place parce que à lobeli biso des animaux différents. Mais comment aloba kombe aloba en même temps benga kombe aigle. La souka nango boybale soso. Oui, clip ango ya bongo. Oui. Babomi aigle. Aigle wana ba benga kombe mais na suka ya aigle ngo akomi soso donc et ça de la confusion sur les plans éducatifs et en sens T alors mutande ngwana tango yo régler au talissé déjà que et en sens T est-ce qu'il faut yo ça ka même le ya sali sur le pays il t'a pas qu'à côté vous comprenez donc ni comprendre pour place to pour saï to pour c'est Léo parce que bango nyos tout bandemo ba yebani ba mamna bango donc on a intérêt à côté la mutu entre bango mais au moins no tchemo maele nanga par rapport ya image wana ndinge bimaki et puis par rapport à Nzembo donc voilà très bien mais aujourd'hui Sarah ozomonte que moi lisanga ngondeti et panzana ndenge baba no kutana mingi na poto mona c'est Léo président Fiston Saï Hans Luzolo ndeko na biso mususu ya mwasi mon appel moko pe basali moi vidéo moi nini mais ndeti Fiston Saï ya tikala kana ndeko na ye Hans Luzolo ndeti batu misusu pena atia bango musika etali bango za mamna bango ba comédien tali bisote bisoto lo bara otomoni to salela ngwana très bien mais aujourd'hui nouvelle o to bengango ya mabe obia ya malam oyo e wutu ko kwe ke Fiston Saï enfin a wutu ko ba la deuxième femme na Katimini na kobatama mais ba kamondenge nini ba vidéo na ebimi na place publique quand tu regardes ça ozomona ngo buzz te ozomona ngo une façon ya koluka kozonga na actualité te ou eza mambo solo ndenge en tout cas sur tous les plans ça n'engage que moi Tisco et convaincre ngatezana on a katia buzz en tout cas là au moins convaincre ngazate surtout que sur les plans réel le babala la fin en 2016 après combien d'années Lelo ma vidéo elle est exposée sur la toile nana bimission non bah les gens disent que après Dotaï en 2016 mais à Outukoba là coutumièrement le 14 donc on y a 5 en tout cas t'as dit mboka na biso na linga ngo ka popé ça biso ben information le côté belé qui était là le photographe celui qui prenait des photos azala ki wana te prédote sikoyo prédote ba salela biso wana na 2016 ezawapi ba bimisi ba photo yango yango balobi c'est nzoka Fiston Saï après Dotaka na des qui a pris ces photos na kanga photo réseaux sociaux. Et bimi pona nini, quel est le but ya ça va photo une relation qui a été déjà faite depuis 2016. Si et seulement si toke na concept wana ke ça après de ta kaende to moni photo en 2016 tout monde a seconde il y a 2014 2023 d'autres ça peut si masanga fait sko na 2016 ça fait quand to banana na 2016 ça fait combien de temps bimaraté bah 8 ans déjà et bimi le poignet ni ne sali ke bima si et seulement si que c'est vrai pourquoi bateau bakanga ba photo wana à l'époque apparemment ya ba photo na bien photographié na ba photographe et bima te pourquoi ba mission ka lelo pour nani place wana ça semble un peu difficile mais so eza mamba solo
c'est que ça a outi ko prédoter la fille soit baboya nende. Oh Sarah, olingi susu o pesa ba révélation mususu ndenge nini bazolo bala niko na ndenge nini soko muto abimana homme marié azala s'imposaka azala se soumetaka na ba ordre oyo mobala o pesa. Très bien. Na vivre na yo mwasi na ngai bate na bala en cachette mwasi na ngai bate de baloba bala ya sindi ali ya ebate biso to ebite toyo mona ka batu ndenge ba oleka na ba itando iki. Donc peut-être yé pas aki na ordre wana ya ko batama nga na mobile na yo na bala o na peso valeur mais sans et yo kanate mais ce qui les lots sont après 8 ans sans et comme yo kana c'est qu'il y a un ça ne va pas comme buka mibeko so ba vanda kiti ba product wana salamati lelo biso to yebate po anika lelo e obima so e son ezobima c'est que mibeko ebukami pourquoi buki mibeko ebukami yango peut-être abi bon moi sinon aïe ba o ekoya et ya mais quelque part son atali yango penza na miso abeze et abuse tu comprends que ça buzz, tu as pub, tu as l'homme, ça ça là. Tu es bangoto. Ça aza humoriste. Soit linga ça la projet ne moko tellement azala sous na succès tellement azala sous na actualité il faut banana couper sa actualité et puis ça les projets azana. Oui. C'est une façon de c'est l'actualité. Parce que déjà, elle n'a pas la place à Outina, c'est Léo. Oui, pas ni non, mon anglais. Il a Bambi, voilà, moi le coup là, ceux qui ba obimisa ba photo, na ba bimisa place, ba opesa na business mon c'est tout. Mais eza na ba photo sur Sarah ba kangani pe. Wana ezalaka. Est-ce que bi que na théâtre ba kangana ndengo wana ba pesa na pe business. Mais ce qui peut azalaka comédienne de quoi moi simbele déjà si ba yebi parce que elongi wana ba kangi ça la publicité na ba comédienne kate projet pe ça ito ebi on onte c'est quoi son projet alinga sala nini ça nga sala nini tam so alinga sala eloko moko tam susu ça yemo ka créer biloko yo azan événement moko bo yeba tam susu ça ya postilo yeba ndeni. Bon, na Congo za na ngodo poste. Ça nenga zana pasa ila mutu propagande faut yé moi en actualité. Na minute ça soit ça à côté live lelo au monde ba vie au sala. Mutu tanga sala ra buzz ezara pour un but. A sala ngote ka po sala ayebi mamba sali. Biso neto comprendre te. Mais ya yebi but ya buzz ou asali parce que eloko ata mon côté zo la kisake moi si wana za sai. Très bien. Jusque là. Et puis aussi nazo tiko continuer là où moi je me pose des questions ba pesa bito depuis 2016 mais ba yeko ça la fête na 2014. Ya kutimi na 2014. Donc ça a ça la buzz na et toi accompagner c'est juste ça. On est biso pe le roi na posa ba vie net mutokanga na ebi déjà ya base mais nazo accompagner ngo pofuna côté la ngola to ça la ngoka ba analyse mais en soi na ebi ki ya base parce que kolata ça ilamba moko na moi si wana elacité ke ba moi stambali. Ah oui hein. Tenir matanga tolata ndenge moko uniforme tenir même ya fête ya libala tolata ndenge moko so babi baka ekira ba camarade nanga bolata ba robe rouge biso tout tolata ndenge monsko eloni la ça abali mwasi wana bavandi kula ata kicha ngwende ya mariage coutumier ba tomoni na photo te peut-être ezoya malembe progressivement maramoso so ebimate tadi kangada talelo ça za na kati actualité ya buzz. Et ça n'a pas vrai. Et là, comment on t'a preuve que bon. Exact. Oya sutukabo mwana ya cousine ceux qui ont déconné mutabalaki. Mais à se servir nango. Attendez la moni photo mo balaxi pena ba simba ni na sai. Ba simba ni pena makasi pena côte pena ba kanga ni pena.
Makasi. C'est quoi l'autre sépélition? Non, mais moi c'est là où le bango peut tient na geste là. C'est lobby moi c'est mon ko tous les kamabe hein. Et là on est sépélition. Continuons seulement avec cette émission avec les sujets de Fiston Saï. Célibat et quoi? Dis juste. Célibataire mais marié la nuit. Eh. Nde eliko lobani. Linette et Boukalaki. Te wana zaka ba femme seule. Les femmes seules bango na moi iboba ka célibataire. Te mais homme marié na butoza. Ba 23 et banika 23. S'il te plaît, au retard point. 23h parce que na hier de retard, je travaillais la nuit na la muki de retard. Ah. Yo moto do la musinga akutu. Merci. Pesa mbote noko ba. Te mbote du soini. Oh, pesa mbote te noko. Merci quand même pour la confirmation. Ouais, donc selon nga na Monica qui sai azana kati actualité moko boazo linga sala. Pour vata mote la ça moi si wana za moi sai. Mais et le comment vous ko révéler ata audio apamba to zuite obi kata audio apamba to zuite. Sikolo nini la kisake. Achi la biso ba ngai na comme sensité. Tianon audio ya yona sai. Mais est-ce que Sarah est cause appelé moi et le que soit ils ont maintenant des problèmes avec cette fille et en gros ce que ça vrai na teba anglais tout ce que ça vrai c'est que ce que ça vrai c'est que babebani parce que moi si nous sabimana mobala bato à respecter ba principe so jusqu'à 2016 c'est que Azaki ont respecté Véro Yoka mais tant que comme que les lois comme chati va publier c'est que Bukabani c'est côté entre ina ça comme ce qu'on m'en fout oekoya et à moi sinaye bakaka. Est-ce que c'est normal aujourd'hui de faire buzz mokobouna ou étali couple pendant que tu sais que j'ai une femme ou bien j'ai un homme et j'ai des enfants et qui peut toucher la personnalité parce que là je vois de personnes balukaka buzz balukaka matière surtout na buzo baboué na komi komona bato ba komi ko afficher même maman Véro maman oya biso maman boto si erto kina bino ba ebolinga ka émission o le code de bonne conduite na kanisi a on est to suka na émission na biso mais maman Sarah poto ka bwana na un conseil aussi na bandeko misusu bien que ezali buzz o biso to koki ko kanisa ke ezali buzz celle die ayebi na le président Fiston Saï koki ko lo ba peni lisusu nini na nungo o tozo yoka epa ya président on n'a pas aussi des preuves, pas moyen d'analyser sur ça. Jusque là, Soleil Ngong a posté sur sa page Facebook, ma page est comment pirater, comment on a 50 pages. Donc, et puis actualiser la photo, ceux qui tirent la photo, c'est quand arrêtez la télévision on est comme une souka émission na biso ce que Jésus Christ a été to kutani balasima bon début na sima caméra lobby et collé kalelo merci beaucoup Sarah Tola merci invitation à Tazingala merci OK